nyonso obolanda émission na nga ndeko na bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or nga na bimaka pamba te so na bimi boeseke na yeli bino lisolo ou bien na ekolakisa bino recette. Lelo Mama Bijou d'Or na ekolakisa recette te na ekobetela bino lisolo. Lisolo nga na ekobeta o elongwe kimosinzo na yebi te so na benga yango komboni. Boko découvrir lisolo ya Mama Bijou kaka sikoyo. Kande na bandaka nga na bidor na beta masolo. Mama Bijou d'Or na lakisa ba recette, na sala ba publicité, na sala ba information zo le kalamboka, na sala makambu mwa ebele na mutu nyonso to okuta na chaîne ya Mama Bijou pona mbala liboso, na no s'abonner na Bidor TV te, s'abonner na Bidor TV, ozala jamais dessus parce que Mama Bijou d'Or abeta masolo apesa ba conseil. Masolo na nga ezaka ka ba conseil na stiaka buzoba na chaîne na ngate. Na zana besoin de s'abonner massivement na Bidor TV, vous allez jamais dessus. Boye makaba émission na nga, bo partager ba émission na nga, ba commentaire na bino yango Mama Bijou d'Or azala ngo posa. Lisolo na nga lelo ezali boye ndeko na nga moko ya mwasi na Belgique, masolo ya Belgique elinginga. Ndeko na nga moko ya mwasi na Belgique abenginga lobi na nga Mama Bijou beta lisolo na nga. Na kendeki ezala mamikuba période mo be na sala ki voyage na nga na Congo. Na kena Congo kuna na zandu bayibi ngai identité na ngai. Donc moya kozonga poto ezalaki lisusu te na sali 3 mois na Congo na Kangami. Donc Mama Bijou kande na bandaka so na beti lisolo na pesa conseil. Conseil ezali ya liboso ezali kaka bandeko nanga obokendeke mboka neti ya Congo. En tout cas, il faut tout ça là, makasi na ba place de ko la bazandu ko bimana ba identité. Ngai Mama Bijou d'Or soki na kutami na kei na za Congo. Jour na kende etam sous ko ça la réservation ya vol nanga. Soki na za na identité na nga na sac na za la tranquillité. Donc mukolo na kende ko ça la réservation ya ko ça la confirmation ya voyage nanga. Ezala nazo kota na agence wana tang nazo bima direct mbala moko na ndako na sala raté que même jour oyo nga nazo kende ko sala réservation ya confirmation ya voyage na nga na kota marché ndeko na nga ya mwasi wana akende ko sala confirmation ya voyage na ye ndenge ezala ka 2 jours avant azalaki na passeport na ye na sac passeport na billet ezala lango lisusu problème te parce que comme lango système kaka ya électronique mais problème ezande siko ya passeport ndeko na nga ya mwasi akuti ko sala confirmation ya voyage na ye abimi ka ndenge ezalaka kende koluka mwa eloko pona azo se préparer à zonga na ye poto bake bayibi ye sac koke bayibi ye sac identité na ye ezalaki na kati donc na bandeko na nga nyonso tout oyo bokendeke Congo soki oke ko sala réservation na yo ou bien confirmation na yo ya jour oyo kozonga. En tout cas conseil Mama Bijou na koki ko pesa bino ezaka ke tango yo zo silisa ko sala confirmation ya voyage ya vol na yo ya voyage na yo koko tazandu te zonga ndako donc nga kutu nazala na chauffeur azo poussa nga na bato baza pembele nazala ba bino lisusu confiance te donc nazala ka ke mote bange kitaka ce passeport ezongi place ezalaka nde motema nanga ekiti ndeko na biso ya mwasi akendeki na ye kosala confirmation ya voyage na ye akoti zandu bayibi ye sac bayibi ye identité na ye ezalaki na kati ndeko na nga ya mwasi moyen à voyager na jour suivant azonga poto ezalaki te parce que bayibaki ye séjour na ye siko problème ezali o Mama Bijou ekobeta lisolo ezali boye ndeko na nga ya mwasi na Belgique abotaki bana azaki na bana na ye 4 donc abota bana 5 mwana na ye moko ya mwasi na âge ya 19 ans abotaki ye avant mariage na ye après ayekobota 4 na mobali na ye o baza na ye sikoyo ndeko na nga ya mwasi tango kuna na Congo akangami moya azonga poto ezali te il faut sala ba démarche azaki pe na passeport ya ba congolais donc azali congolaise il faut ça la scope démarche ndenge ezalaka eza facile te parce que azona nationalité te c'est ezaki vraiment difficile pour ndeko na nga ya mwasi 3 mois wala kutu asali en tout cas nga na olobaki ezalaki kaka grâce parce que eza vraiment difficile donc ndeko na nga ya mwasi abandaki kosala ba démarche na ye pona kozonga eloko ya liboso lobi nango abengaki poto alobi na voyager te parce que boye
bayibaki ngai identité jour à voyage pe moya kende kutu eza te parce que azata na identité te na ba carte de séjour eza te akende ka na agence wana lisusu ake koyebisa bango ke bayibi nga identité billet na ye ezalaki nango problème ezali te sikoyo il faut banda kosala ba démarche na ye ya passeport et puis ambassade ya Belgique endima kopesa ye visa à partir ya Congo kama kama ndenge ezalaka ndeko na ngai ya mwasi akotaki vraiment na trouble ya kosakana te mwana na ye bana na ye oyo atikaki bango na poto ya mokolo wana azalaki na 19 ans oyo azalaki mokolo na bango et puis ya mike ti na age soki ya 4 ans osalaki papa na bango akendeke mosala donc papa wana donc azalaki obligé akende lisusu mosala te ya kovanda na ndako mpona akengelaka bana sikoyo likambo eza motuya yango oyo mama Bijou aye lelo kosolola yango ezali ke na famille ya ndeko na ngai ya mwasi oyo atikaki bango na Belgique satana ye kokota na kati na bango papa oyo atikalaki na bana donc bana 4 oyo aboti na mama wana na mwana moko oyo mwasi na ye ayaki na ye na libala donc azali mwana ya papa wana parce que mama wana alobi ye na mobali wana basi bawumeli ntango mwana wana awutaki Afrique ayaki na ba age soki ya ba 7 ans donc mwana wana donc 7 ans tina 19 ans tata wana mutu abokoli donc aza mwana ya papa wana satana ye kokota ndenge kaka ezalaka na bapapa mosusu bazalaka bandoki papa wana ya ndoki akomi na ye kobima na mwana wana ya 19 ans donc bolingo mpenza libala parce que mama Bijou ngai nalobaka ba terme ya mabe te et puis nalobaka makambo moko te ke oyo ekoki kopesa mutu soko ofandi ta mosusu na bana soni parce que ngai moko mpe nazali na bana nasi ba mikolo boza ko comprendre que papa wana komisi mwana wana mwasi na ye donc 3 mois wana mama wana asalaki na Congo 3 mois wana ya libala oyo papa wana komisaki mwana wana mwasi na ye donc mama wana akendeki na kini 2 mois plus 3 mois wana ntango séjour na ye bungoki donc mama wana abetaki neti 5 mois abetaki neti 5 mois na ye na Congo donc soki libala na bango ebandaki avant bayiba passeport nga mama Bijou na yebi te mais mwana mwasi wana alobi ke ntango séjour na ye nyonso to ye asalaki na Congo mwana papa wana akomaki kobima na mwana na ye mama wana mpe nzambe asungi ye badémarche to asalaki esimbi ekomi sikoyo azongi na ye aye na ndako na ye mama wana ye eloko liboso mama wana aremarkaki ezalaki kaka ke mwana wana akomaki impoli mwana akomi impoli ta mosusu mama wana ndenge ezalaka kaka ke aza na cuisine akobenga ye alobi yaka koedenga ta mosusu mwana azolamba kata matungulu mwana bareponse mabe mwana akomi insolent mwana akomi mabe mpenza mabe sikoyo mama soki mama aremarke bosoki alingi afunda mwana wana epai ya papa azoloba otika ye eza ba age ya puberté ta mosusu kaka babilo omwa ndenge wana donc ata epai nanga mpe achange mama azotuna ebino na nsima botikalaki kaka boye ou bien ndenge ningo epai nanga mpe achange donc eza ba age ya puberté koderange ye te papa azozwa kaka part ya mwana sikoyo esali ke mwana yango telema comportement na ye elekaki mabe mingi mama wana sikoyo aza mama moboti abandi sikoyo kotala kolandela bango ye na mobali na ye malembe ayeba au juste ya kwa entre bango mibale mama Bijou nga apesa nanga conseil chaîne nanga eza mpona kotia makambo ya buzoba te eza na makambo mosusu il faut mpenza tosolola tobeta yango pese te parce que eza na babiloko moko earrivaka mingi papa mobokoli na yo azali papa na yo parce que mobali ya mama na yo akoki kozala jamais mobali na yo jamais non akoki kozala mobali na yo te papa wana aza papa na yo soki obimi bana oyo basala bongo obimi na mobali ya mama na yo obimi na papa na yo parce que mobali wana ya mama na yo na mama na yo baza déjà na eloko moko boye eza déjà lien donc yo soko obimi na mobali ya mama na yo donc obimi na papa na yo donc bana boye soki osala likambo bongo obomba luka basalela nzambe basala o délivrance parce que otambolaka na libabe
mobali ya mama na yo azali mobali ya mama na yo azali papa na yo quel que soit abota yo te eza ba biloko moko eza ba abomination mwana na mama jamais bakoko bimala mobali moko jamais ndeko na ngai ya mwasi ayi osala kaka kibo mama alobi na vanda na banda siko kosala banquette malembe na tala au juste ya quoi parce que moi nanga so continuer kaka comme impoli et kosala ke jour mususu mama wana azalaki na chambre mwana na azalaki na cuisine papa wana akoti na cuisine siko mama wana azalaki ya kolala mama wana ayoki ka neti kuna neti mwana nazo lobaka na se mama wana tel abandi abi mama bijou na tika lipapa nanga donc nzambe kaka muto alingaki na kanga bango jour wana baza ko banga te ke mama wana azana kati ya ndaku bandako ngo pe ya Belgique pe ya minene te ezalaki toza so ina combien de niveau non niveau moko donc ezalaka balobake non la 9 jours ezalaka ya muyibi un jour ezalaka pona mukolo likambu be pona mukolo eloko mama wana alobi mama bijou na zalaki makolo ngulu nga wana na couloir malembe parce que déjà na butu na ngwala mwana na tikala ko katela nga mangala moko na lalaki tension matinga donc na yeba ke lo nini ko sana mwana nga mo cité abina bandi ko tambola malembe na isiko na porte ya cuisine na vandi donc na pema kutu moyena pema ate no kiba yoka pema wana na vandi na cuisine na tseka lito ina yoka mona nazo ba boniko eso ibongo na koloba papa nazo ba malembe boni boy ko mama na wasa zonga malembe to ke no kokuta na kota McDonald wana to mama wana vandi mama wana lobi mama bijou motema na nga suki malabo na fungoli porte na esi bongo tele makana ndebo tele me donc tele mapenzi ya papa na mwana te ko tele ma ya mwasi na mobali mama na lobi na kangi bino mama na lobi etuition na ngai depuis na zonga mwana ondeka koma impoli nga na kende kaka déjà na côté wana ya mabe donc etuition na ngai esalaki na santaki yango donc ndenge ezali wana bozala kaka boye akangisi bango susu bango mibale boko zala kaka boye boko telema kaka boye atangi komba mobala ngo abi obominga mwana o modèle akoma impoli donc na santa yango ke il y a quelque chose mobala masiba moni biso nini nga osala kafe na nga yazo atema zo skula basani likambo nini banda uti Congo okomi lokola muteli boma boya boye mwana na biya botika ngalasi moko bana Belgique na français astie mama na bango boye akale mwana na akimi akoti na chambre mama na papa bazo discuter kuna akoti akanga biloko na mwana benda mwana kei mobali na mama apesinga lisolo ye na mobali na ye babundi ti police akweyi mwana na se akima police aye mwana na mama wana lobi mwana nga na 19 ans na tika ina ndaku boye vraiment mais ya salva panga la monique y a quelque chose entre mobali na mwana police ateka calme police akei na ye kokele police akei mwana mosala lobi nonga ifana benga basali na nzali abengi ba pasteur baye ba pesi bango ka conseil yo préfezate loko mo ezalite ba bilo mondengo na yo zalaka conseil mama akitisi motema mama avandi kovanda mama avandi boye mama bandi ko benga siko mwana téléphone fermé abenga place ba camarade ne partout mwana na azalite 3 jours 4 jours 5 jours mwana na ba place mwana na akendete mama azongi sous pas ya ba police ezaki déjà classique te saison parce que vacances na ya mama na yo sous ezaki na Congo tango ya kuta déjà bana babandi classe mama akepa la police classe na école kuna mwana pazo komate mama nga komi susu ko banga ti yepe na mobali na yepe na ndaku baloba na kate ko sala ke mukolo mususu mama nga avandi ka boye amoni ndeko na ye moko ya mwasi abengi ye ayebisi alobi yo likambu munene boye ebima na ndaku na yo osala bato ata signe te oloba te na mobali na yo ya ndoki nazala mwana na yo awa mwana na yo azolela kutu azolela lobi yo na ndaku wana plus jamais papa wana depuis kaka utiaka kaka makolo na yo na Congo papa na komisa ye mwasi na ye
donc comme c'est moi si na ozonga lisusu na ndako wana te boye na boye donc babilo mo ndenge na mama wana bandi kolela lobi ko bimisa ete kanga ye kaka nga nazoya ndeko na ya mwasi akangi mwana wana na ndako botala ba papa mususu nde bazala bandoki papa wana vraiment balobi simba ya mwana wana ya 19 ans oyo alandi wana ya mwasi lisu ya mwasi asa mwana tata wana donc ndenge osali na mwana wana okoki mpe kosala na mwana na bongo mpo baza makila moko donc baza donc ndenge osali kaka na mwana wana sala mpe lisusu kaka na mwana oyo bota parce que eza kaka ndenge moko mama bijunga nazoloba na mona yango eza ndenge moko différence eza te différence eza te parce que kobokola mwana mosusu soki obokoli na ndenge ya malamu oremplace mpenza papa na ye eza na bana mingi bakoma na bango koprefere kutu nasalisa nanga papa mobokoli ke nasalisa papa nanga parce que basouvenir ya papa mobokoli eleka ebele basouvenir ya papa mobokoli eleka ebele tellement papa mobokoli abokola mutu malamu papa nani mwana koma donc aprefera na ye papa mobokoli ke papa na ye esalamaka nango parce que eloko eleka eza kobokola mama wana pe inde ayebisi pe mobali na ye eloko te asimbi nzela ke epai ya ndeko na ye wana ya mwasi kokota koti pe mwana na panike mwana linga saleti akima mama wana alobi naza na besoin kutu ya kobeta yo te ya kosinga naza na besoin kaka ya verite bavandisi mwana na mwana na alobi tout abi naza kutu na bapreuve donc ndenge nga naza na ozonga suna ndako na bino te bolukela nga solution nga lakele na nga na ozonga kuna te parce que tour a liboso abande koforce nga après bakomi kopesa mwana na faute babi yo mama mobimba ya 19 oza mwana mokete mama ya 19 oza mwana mokete oza mokolo est ce que bakangaki yo na makasi lelo bakangi yo na makasi lobi bakangi yo na makasi oza na batelefone ya ndako ezali oza na portable pourquoi bengaki la police te donc pour nga mama biju na opesa faute ya mwana faute ya papa d'abord oza ndoki parce que yo mto bandaki yango oza ndoki et puis mwana oza na bandeko ya mama na yo pembeni eloko abongo tango moni mbala liboso so bakangaki yo na makasi oza na bandeko ya basi balobi oza na 19 ans ndeko na mwasi asa na 15 ans oya 15 ans nazo comprendre makambu pourquoi oyebisa ta bandeko na yo te yo obombi secret wana 5 mois mama na yo na Congo yo libala yo na papa mobokoli na yo oza na bandeko ya mama na yo oza na bami ya école police aza wana bandeko na yo moko na ndako bazali obombi secret wana na ndako pendant 5 mois oza mwana mabe oza maudite penza mama wana lobi anduka yebisi mwana na ya lobi faute eza pe ya yo parce que obombaki likambo boye ngana yo tosolaka presque chaque jour na benga bino na WhatsApp ko tuna évolution baleki na yo oyebisaka nga eloko te mukolo na ya avant ngana kanga bino nga moko na sina sali na ndako soki une semaine azoke na 2 semaines nenga na ye ko kanga yo donc oza mwana mabengala yo mama na mwana esili ayebisi leki na ye wana bi lukela ye solution loka bimisaki déjà pe biloko na ye lukela ye solution azonga suna ndako te kosala ke mama wana asilikaki mpenza azongi ake koyebisa mobali na ye en tout cas na ndako pete donc nalingi mpe yo lisusu na kati ya ndako te avant polisi akoya akanga biloko na papa wana tellement soni elekaki mpona ntango mama wana akomi mama wana abandi kosolola na ndeko na ye wana ya mwasi ndeko na ya mwasi azongofinga papa wana alobi bimbaka na yo likambo obebisi mwana biso ya mwasi bimbaka sino nazosalela yo bavoice nazoya kofilme oyo tozopanza yo na réseaux sociaux balobai na nga kutanga komba papa wana nga la na boy na nga la lingana ba problème te loka bolobi likambo na bino ese umela donc moyen kotanga komba papa wana ezali te ata pe likambo ngo ezaki asika mama biju lokola lobaki ke no tanga na ba komba ba tondenga mabete na kotanga te melisolo lokoza conseil nga na kobeta lisolo papa wana babaki toko sala o chantage avant police akweya papa wana akomi wala kangi biloko na ye papa wana akei sikoyo kokei papa wana akei mama wana pe na mwana na ye pe bazoyoka na pete mama wana alobi na nga mama biju beta lisolo parce que oyo nga na sala mwana na nga azwa na ye mobali mwana na nga azwa copain mosusu akota kutu na ndako ya copain wana libala donc mwana na nga aza na évolution ya malamu na vie na ye nga vie na ngai ebeba
abi mama bijou likambo nazoloba na ese sali une année vie na ngai ebeba naza lisusu malamu te mutu na ngai moyena zwa pe mutu ovanda na ye ezali te parce que naza na choc makasi mais mwana na ngai aza ko vivre malamu kutu kala mingi te ba il faut ba ya kopesa mbongo ya libala na ye epai ya batata mwasi na ye siko tala mwana oyo yo lukeli mama na yo problème olukeli mama na yo problème yo ozo continuer vie na yo mama na yo siko vie na ye alobi vie na ye ebeba azokoka ko arranger lisusu vie na ye ezonga ndenge ezalaka kala ezali te abi aza mwasi asala ba commerce na ye avivra pe na mobali wana te mais azokoka ko zongisa vie na ye normal te mpona ku eleka nga mpona nga mama bijou nazoloba bondeko na nga ya mwasi mwana na yo wana place akende aza calme te kotala wana te azotambola na milimo ya mabe ndenge ozomona ya mpo aza ne jeune fille elle s'en fout azoki akipaka na ye mpe yo te azwi mobali mosusu azobandi vie na ye aza à l'aise te aza na bademon yo mama yo kitisa motema luka avant mwana na yo abala il faut baprier mpona mwana wana parce que aza na milimo mabe aza vraiment ndenge aza vraiment nangoki koloba ke mwana wana aza heureuse te mpo likambo asala eleka monene kobima na mobali ya mama na yo donc eza neti osala likambo moko obimila papa na yo nga nakoki koloba bongo luka basali na nzambe tindela bango mwana na yo bakende basambelela mwana na yo parce que olobi copain ya liboso azwaka ye copain wana aboyaka mwana na yo mpona lisolo wana donc soki mpe copain oyo aza na ye soki bayebi lisolo wana akoboyaka ye kaka mpo likambo asala eleka mabe mpa mobali moko te akoki kolika kobala mwana mwasi oyo abima na mobali ya mama na ye eza impossible esalamaka te donc il faut aya mwana wana aya asenga yo d'abord mama na ye pardon bolukeli ye basali na nzambe basambeleli ye d'abord mwana na ifo bosolo na mwana na yo asenga yo pardon mpona yo mpe morali na yo ezonga malamu parce que ndenge d'abord ozala wana yo olobi na nga oso olimbisa ye mais ndenge bosololaka te inane eza kaka ke olimbisa ye te mpe moyo mpe ozala calme eza te parce que oza mama moboti parce que ata lelo ndenge baya kobala ye mpe batata mwasi na ye yo donc oza obligé il faut ozala wana donc eloko liboso okosala ndeko na nga mwasi limbisa nanu mwana wana parce que mobali wana aza mobali olimbisaka ye te mwana na yo limbisa ye lukela ye basali na nzambe basambelela ye na mutu nyonso to okutana na video na nga soki yo osala eloko ya bongo ata mama na yo ayebi te senga mama luka mama na yo senga ye pardon luka basali na nzambe mo solola na bango basambelela mpona yo mpona eza milimo etambolaka na yo mama wana alobi atikala kwa donc azanga kimia vi na ye mobimba banda inane oyo ayeba likambo wana mais yo wana ozwaki mobali ya liboso aboyi yo mpona likambo oyo mpo ayoka kike obimba wana mobali ya mama na yo deuxième oyo ozwi azokonte ke abala yo un jour na libala soki ayoki likambo abomoi te akodegute yo akodegute yo donc luka basali na nzambe babondela mpo na yo mama oyo opesi ngai lisolo na yo na Belgique mama bijou asepe na lisolo na yo nasepe na lisolo na yo makasi parce que eza makambo earrivaka makambo esalamaka soki likambo bongo esalami nayebi te ndeli na okoloba parce que mwana tokangele kanda lelo suka okozongela ka mwana na yo parce que aza na mama mosusu te apart yo mais mobali wana nde nga pe conseil na opeso ndenge eza wana tozala bana nzambe okolimbisaka ye kaka bakolimbisa mutu soki alimbisi yo eza te kabosani makambo osala ye okolimbisa ye mpo toza bana nzambe mais okobosanaka likambo wana te epuis ngai bijou ndenge nazopesa conseil kotiaka susu na mutu na yo te kozongelaka susu tata wana kozongelaka ye te ata kutu mibali basili kotikala kozongela ye te soki okosolola na ye un jour mpo na bana na yo 4 oyo batikali wi bosolola oza mwana nzambe solisa ye mais longola yango na mutu kozongela ye lisusu te mwana na yo kozongela ye malgré eza pasi parce que yo lelo tikala sel mpo na ye mais oza na choix te nga mama bijou napesaka kaka conseil mwana nyonso tu soki osala mama na yo boye okutani na cassette ya mama bijou conscience ya mutu bakosa yango jamais okosa conscience na yo te ovandi boye okatisa likambo moko bosala bato bayeba te mais yo moko oza wana oyebi yango
oyebi yango avant okende d'abord et pas basali na nzambe basenga ke senga na muto osala ye mabe pardon bandala ona mama na yo oyo sala ye mabe kosa ata kokosa nde na sina beta lisolo bona bi kosa ata omela ye masanga kosa ata ozalaki envoûté kosa ata ozalaki envoûté kosa so ndenge nini senga mama na yo d'abord pardon après deuxième likambo osala boluka basali na nzambe basambela mpona yo parce que yo ozomona ke wi nasala nanga likambo bongo mama ayeba na ye te mobala papa na aza mama na yo te osomona mama mama asangisi mobali na mwana na ye esalamaka te donc esalamaka te tellement mama bijou nga nazali awa masolo na nga bandeko na nga mibali bayokaka basemeki nanga bayokaka bana nanga bayokaka na suka kaka bongo donc mama koki jamais kozala na mwana mobali moko ekoki jamais kosalama conseil nanga ezali ya liboso ezali mpona mwana wana luka basali na nzambe asambelela yo avant luka basali na nzambe senga mama na yo pardon apo luki basali na nzambe basambelela yo na mutu nyonso to okuta na cassette nanga oyo sala likambo bo ya mibale conseil na opesaka na mama wana mama azalaka mutema munene parce que eza likambo balobaka mai ese sopani oza eloko mosusu osala te tata wana kozongela ye lisusu te na vi na yo donc ntango mpenza ke wi mona eka lokola bandeko no ya mibali do bakokani kala bandeko no ya mibali eloko mo échange eza te longola ye na mutu mona lokola ndeko na yo papa bana na yo mais longola ke un jour dakoki kozongela mobali wana ezala sisu te mwana na yo limbisa ye azala mama mosusu te limbisa ye mibali bazana bango ebele mais bana bazalaka ebele te ata oza na bana 6 mwana mwana aza na rôle na ye ata oza na bana 10 mwana mwana aza na rôle na ye mwana mwana azali donc okokoloba te ke lokola aza na bango 10 na boya moko non bana ebele bazalaka te parce que bauti kaka na libumu no bango nyonso to baza important donc mwana na aza ya yo limbisa ye sala makasi bosana yango mpona opesa mwana wana chance mais mobali wana nde kozongela ye lisusu te wana conseil ya mama bijou parce que aza ndoki conseil mpona bana oyo basala bongo wi bosi bozwi ya mama oyo nasi napesi yo conseil limbisa mwana na yo tata wana limbisa ye mais kotia lisusu na mutu na yo teke un jour bokokozongana mpona bapapa oyo basala makambo bongo mwana ya mwasi na yo okomisi mwasi na yo vraiment nga nayebi te mpona ozala ndoki ifo ozala kada bamaseke ou bien nayebi te bajaka bandoki oso ezala na modele parce que oza ndoki soki papa osala likambo bongo oza ndoki mpenza toke ndoki dona bandoki babima na butu na yo bokokai na bino kaka yo obebisa siko famille ya bato obebisa na amour ya bato ya mama wana azalaki yango na mwana na ye ozwi nini tatozi ozwi nini parce que yo mpe ndenge otambolaka wana conscience na yo eza mpe calme te conscience na ye eza calme te na pendant soki 5 mois mwasi na yo azalaki te bongo bato bafandaka avandi 1 année 2 ans aza ye moko esalaka na nzibi nanga kutu de préférence na 5 mois na efali oluka copine moko libandaki oyo kobesala potopoto na kati ya ndako na yo boye sosoka na makiti papa oyo basalaka makambo ya bongo soki okutani na video ya mama bijou osala eloko ya bongo ata mwasi na yo ayebi te soki ozaka na mwasi wana na ndako wana senga mwasi wana pardon nayebi pe te parce que ntango obandaka na pardon deja obebisi moye mpo gardango yo moko eza te soki osala eloko ya bongo yo moko mpenza vanda kota ata bagene priere banda kosambela luka basali na nzambe sambela nani basambela yo banda kosenga mwasi wana pardon nayebi ke désordre ekozala mais soki ezaki wi ozalaki mpenza envoûté pami botokoselaka envoûté na mela masanga nazalaki envoûté eza na mwasi mosusu akoki na ye mpe kolimbisa oke obomba basekle ebele boye na mutu na yo basekle ya mabe ya kindoki oyo osala wana bapapa oyo basala makambo ya bongo boza bandoki boluka nzambe ezala bongo ta mosusu mwana mwasi na yo aya na mwana ndeko na ye na ndaku nani lisusu wi mwasi na yo aya na mwana ndeko na ye mwana ndeko ya
mwana ya mwasi na yo mwana ndeko ya mwasi na yo bango surtout baza bana bango tu bazali bana soko osala eloko ya bongo ezala na nièce ya mwasi na yo ezala na mwana ya mwasi na yo luka nzambe senga pardon parce que eza ya basekre mosusu ekokaka kobomba ngo te oza wana otambola oza loka oza moto aza na basaki soki ya bakwanga na mokongo na yo sala makasi odepose basaki wana parce que osala lisumu ya mabe balobi lisumu ya mokene ya monene ezalaka te mais il y a des masumu ene de masumu parce que kobome koma nango facile okozwa poizo tieli mutu na okei boye moni mutu ta biso okritike balobi ekokani mais na ndimi na kritike nanga mutu ke na boma mutu nga mama Bijou napesaka kaka conseil kindoki eza te ega mutu awuta libanda o tonton moko ayaka abebisi mwana eza ya bandoki mosusu bazalaka na kati ya lopango bamisusu mpe bazosala bandoki mosusu bazosala bokota mosusu na bana na bango babota mwana na ye moko mpe asali makambo bongo ndako na yo il faut otalaka batoto nini bakota na ndako bongo tata avanda na ndako wana oyebi ye oyebi tata oyo azalaka na kati ya ndako na yo sikoyo bamama oyo babota bana na bango boti mwana moko na bana lisusu te mpo nazalaka na mwana moko wana batata nyonso tu bazalaka bandoki ubie tata batata malamu bazali wana réponse wana nayebi te soki na kozwela yango ndenge nini donc soki osobota mwana kozwa mobali il faut kaka nzambe kaka parce que okoyeba pe te parce que mama oyo ayebisi nga alobi mobali yango mpenza okoki kondima te okosala makambo bongo bamibali oyo bazalaka poli bazalaka doux donc abi ondima te abi mama Bijou ondima te ke papa wana okosala nga mabe parce que bato basala mabe ekomama nango susu na elongi ekomami ke ozwi mobali oyo ya osala mwana oyo boye ekomamaka te nyonso to ezaka mama nzambe nga mama Bijou napesaka kaka conseil na ngai ezali na bapapa oyo bosala makambo bongo en tout cas boluka nzambe et puis na bapapa oyo bozalaka na baide ya bongo nano osala te tika ide wana parce que eza ide mabe eza kozala kindoki nga kutu na kamwe na isi mama na lobi ata 19 falo sala makasi ka bakanga tata wana falo sala ka makasi bakanga tata wana nga so na kangi so na bakangi na baprison bamindele te na kota lifelo nzambe na tiko te na kota lifelo nga penza na sata na pembeni na tiko te pa moral nanga déjà obebisa yango obebiselinga moral na otiko te donc yango la il faut boluka mwasi nini na mwasi nini ngala okokosala likambo bongo eza ya basi mosusu aotiko te ndenge mama Bijou alobi ya otiko te na otiko te conseil mama Bijou alingi kaka pesa mwasi soki mpo obota na yo mwana olingo bana lisusu mobali sengaka na nzambe mobali akopesa yo aza na makambo tata oyo asali te soki mpo olingo bengisa mwana ndeko na yo nzambe kaka tiaka na bapriere ke likambo bongo ekutamela yo te parce que toyeba yango te on sait jamais courage ka na mama wana napesi yo kaka bacourage mwana na yo olimbisa ye na bana oyo basalaka makambo bongo mwana deja oso dépassé bana poto deja mwana deja ya 10 ans so osali mabe lobi oloba te ata kutu ya 6 ans bokoka bakata ya mama 19 ans bakosala makambo mabe pendant 5 ans ovanda na yo pendant 5 mois ovandi na yo oza mwana mabe donc oza mwana mabe soki osala likambo bongo na mobali ya mama na yo keba oya osala na basemeki na yo parce que oyo deja osali obangi te eza ya monene soki oza na bokilo keba mobali no akeba parce que ntango soki olinga bokilo no lisusu na kati ya lopango wana donc bochange bacomportement bano basala bamakambo bongo mpe bano bazala baide ya boye il faut kochange bacomportement parce que mobali ya mama na yo aza ya yo te noko na yo aza mobali na yo te papa leki aza mobali na yo te soki semeki aza ya yo te donc luka ya yo mpo ozala à l'aise mama Bijou alingaki apesa conseil na ngai ezali ke jeune fille oyo bamama babokolaka bo na ndako oyebi ke papa wana aza ya yo te en tout cas soki okutani na omoni papa moko abandi kodekone kima mbangu yebisa mama na yo mama azalaki te mama azalaki na congé bandeko ya mama wana babengaka wana chaque fois loba
oza baleki na onda kuloba police azali loba ko bomba te parce que ce ko bombi lelo obale lobi comme habitude et puis on mesali na kindoki donc lisolo na nga lelo epesi vraiment pasi makasi pona betango baba solo ese salama lango tellement mama bijou za so abeti lisolo balobi ke mama bijou abeteli interne na sina lemba langa na loba aka ke masolo nyonso tout ezalaka na copie ezalaka na original mama na biso ya vanda na Belgique mama waza na bana na ye 5 donc abotina papa wana bana 4 na plus moko na ya uta na ye na Afrique mama na lobi tina lelo akoka kozongisa vie na ye stable te na ba commerce na ya sala moya sala ngo ezali te mama na lobi a eloko mo we sala ye malili donc akoma ta msusu bande ataki fula na muto azoko kolongola ngo te donc mama ya mitiki mama donc vie e baby abi mama bijou vie na ngai na mona net e baby ngala lobi ndeko na moi si vie na e baby te il s'agit ka ozo mona na olimbisa ye o mona ke oui oko dégager loko moko boy limbisa mwana na yo oko dégager loko mzongela makambu na yo eza mokili na beti di solo original nango ezali ba copie nango ezali mama bijou apesa na eka conseil eza nango ka ba conseil muto akuta na video nanga yo zwaka oyo monique copie etei yo esika pe mama bijou alobi mabe yo comprendre kaka nazo senga ka ba soutien na bino naza besoin ba commentaire na bino naza na besoin ba j'aime na bino naza besoin pour partager ba vidéo nanga parce que mama bijou azaka pona ba conseil nazo pesa mbote na famille nanga mobimba famille mosi bijou mosi alinga bino mingi na pesi mbote lisusu na ba ami nanga nyonso tout na pesi mbote na Majoli na pesi mbote na Mamagi na pesi mbote na Mameje na pesi mbote na bijou la Blanche na eko zonga na pesi mbote na mama na biso Mireille na Hollande moi si à papa Michel donc nazo sepe na ba soutien na yo bo continuer ko soutenir nga mama bijou na pesi mbote na mama Ariane na pesi mama Ariane mbote na pesi mama ngai mama leki na mado spaghetti mbote na pesi ya Lili Bessa na Belgique mbote na pesi ya Derrick Mosi na Suisse mbote na pesi Rita moi si ya Desi mbote en tout cas na pesi ya Blondine Boula mbote bo soutenir mama bijou parce que naza a besoin ya soutien na bino donc naza na ka pona bino ndenge bino bolinga nga ndenge nga pe na linga bino mbote na batu nyonso to balinga nga te pe o balinga nga ba abonner na nga tout na pesi bino ba bisous bo continuer ko s'abonner massivement bo hésiter te à pesa mama bijou masolo merci.